Bonjour, on a bien Stéphanie La Rose, à on a la Roche. Bienvenue encore dans la Roche. Les belles dames, on a même bien à la salle de Benanga. Poto solana bino likam o etali poso tellement qu'il a eu un message évelé ceux qui n'a pas la grâce beauté même ça kabino qui na sala la grâce beauté na kosa kabinote ezali ya solo pourquoi na kosa bino pour na zoani les belles dames so na pas ko mafuta mususu na pas ko la grâce beauté na pas ko la grâce beauté te maintenant c'est na pas ko la grâce beauté pourquoi na kosa bino donc na kosa binote batu ebele basengi ngai vidéo oyo ki la recelle ce vidéo ya mafuta oyo pa ko la ka ya grâce beauté avant que na kota la salle de bain na salle la caliboso savon nanga o ezali ya gommage donc ezali savon o bona ko bendela binongo pembeni pe bomona donc na salle la ka gommage oyo ya monde na ko sala avant que na kota na salle de bain na kati nango les belles dames ezali boye ezali savon ya mbuma savon o basali yango na miel na cacao ndibozo mona bo même ce que l'on solo nango ozo kapila sur la miel na cacao comme boyebi ke babiloko ya grâce beauté ezalaka naturel ezana eloko moko tiza hydroquinone na kati soki olingi oya pembe oya mundu oya chocolat o garder teinture na grâce beauté akosala oyo olingi okoma na poso na yo na kozo savon nanga na tiango na mai e na kobanda ko nika ngo bona elongi na ngai ndibozo mona après konika elongi nanga boye na savon nanga ezali ya miel na cacao na bokomona ke elongi nanga ekomi boye na kotika elongi nanga boye pona 5 à 10 minutes nde na kokota na salle de bain nde na kwa kosokola nzoto na ngai donc gommage nanga les belles dames na kochango même na maboko na ngai na konika mo bien bisika o moni ke osala mo ba perfection ezali bien pona ko aider ke ba tâche na yo elongwa pour bebi ke maboko pe ezalaka to simba ba mai ya moto okwa ko mona ke elonge ezali pembe maboko na ezali mwindu même na mukongo soko sala ma problème na ma peka partout o ezali na makolo na ba genou oza makolo pembe mes genoux na ezalaka mwindu les belles dames o ko sala gommage na oyo partout bisika au monde kozala ba perfection pour na aider nzoto na yo ekoma uniforme ezaka bien même pour na kosokola nzoto na kwa kosala savon na o bozo mona ezali savon lumière donc anti bouton donc tout le monde a nzoto nanga ezana ba bouton te ezana ba tache mingi te ezali savon on azo salela les belles dames nyoso na sala ezali gamme ya grâce beauté na elongi savon on a utilisé ezali savon collagène o bozo mona o les belles dames ya ngoni na kwa kosalela pona elongi na ngai nde na utiliser savon na ngai oyo. Voilà les belles dames, à ce qu'on a mis dans la salle de bain, donc on a pas que ma fouta nanga, et loko on a chakana elongi nanga, ma fouta on a chakana elongi zali, ma fouta iris, donc ma fouta au bozomona, autant des ébélés, autant non des ma fouta au etikalanga tapona 2 mois, parce que ça comme ma fouta na chakaka na elongi, donc maintenant on a posé ma fouta ébélé et zali kilo de bozomona wana, na kocha on a ma boko, pe na commencé très bien. Voilà les belles dames, donc bota pandem ta bon sena elongi bon même ba tâche miki ezanga vraiment tena elongi nanga eza vraiment très bien donc pour la grâce beauté et le quoi kola ezali mafuta o na pakola kana nzoto mafuta o na pakola kana nzoto ezali crème na biso pe ya iris mais ya bota na ndeza munene bota la penza crème o ndeza munene ya ronde na ko pakola na nzoto mais mafuta o to ko pakola na nzoto yango moko te mafuta na biso o les belles dames ya iris et kenda kana sérum na biso ensemble donc avant que o pakola mafuta na yo il faut o mélanger huile oza na kati na sérum o ensemble pe o ningisi mulangi na yo bien oza la sûr que mafuta na yo et se mélanger très bien avant que o banda ko pakola mafuta donc ce que o pakola kaka o yango moko sa sérum na kati o komona ke teinture na peut-être que za lokola yanga te po oza na teinture comme yanga ndenga na salaka nazo ba ke teinture a mutu so stela zo le teinture na ngai po o komona teinture na ngai les belles dames ezali simple grâce beauté akopé sur mafuta o bozo mona ya munene boye et akopé sur sérum na ya mukika ka moko oyo okosangi sur sérum na nyoso tina kati awa ya mulangi na yo oningisi yango makasi donc depuis les abouja na sangisa yango na sérum na ngai so est-ce que pas pour na ngai ya ko utiliser na la sabine na sima ba ingrédient oyo grâce beauté a saleli na mafuta na nga o nazo pakola donc mafuta na biso ce que posumbi ya bana mboka ingrédient o azo salela bozo mona ndezali na sima wana nyoso ezali ba fruits muto azo salela ngoza ba fruits naturels na ebisa kibinote mpona solo ya mafuta oyo elongi ezali vraiment na solo moko ya bien donc solo moko mutu nyoso
on sepela nango te que solo mabe non ils apprennent seulement il y a bien donc ko sepela nango mafuta na biso le bon na même na kati ndeza nganga mafuta nanga ezala pembe so mafuta nanga eza pembe I'm happy parce que so mafuta za pembe na ko sepela po eko baby so bilamba te ba mafuta ba jaune ba orange wana e baby sa bilamba mais so mafuta za pembe bo le belle dame sepela parce que eko zala bien eko baby so bilamba te pe eko simba tentire na yo o ce que za mafuta nanga o na pakola kana nzoto yango nde na ko pakola donc na ko la sabino yango pe ezali na couleur ya pembe donc tokolumba solo nango ezali pe na solo moko ya bien ba mama ezali na solo moko ya bien donc solo nango ezali ko solo makasi loko pa ko li perform moko bolingi te non solo nango ezali vraiment très bien. Voilà les belles dames, donc si ko pakola mafuta nangai ezaki vraiment bien. J'espère que vous sepeli na moi petite vidéo oyo. Donc na li bien biloko oyo ya grâce beauté bat obotu na kingai ceux qui na la grâce beauté. Na si bien penza que oui na c'est la grâce beauté ezali lokotate ezali ya solo. Grâce beauté pour na ba Noël oyo azali na promotion ezali à 10% ce que au lieu au somba grâce beauté ko kende na website na ezali 3www.gracebeauté.com donc comment on a ma foot des awana ebele ba produits awana ebele grâce pour tête kabilo que belé yanzoto naturel ozani na ba loto ozani na ba tempo ozani na ba bloc bimyo na elongezo ba na ko sili sangote que n'est pas grâce beauté à cause la wana pona ko aider yo numéro de téléphone et cause na C ya écran oyo pona mtolingi obengae o contacter na WhatsApp bi ko contacter na ko benga na appel donc ezali choix oyo olingi osala mais on ngana ko sala no les belles dames ezali promotion te ezali publicité te mais ezali biloko o ngana utilisaka comme nous ba question na bino ebele on a décidé que na sala eloko o lelo na salle de bain pour mona que na sala la grâce beauté bagama grâce beauté ezali wana comme na le ezali 100% naturel bon moni que na cible même ba ingrédients o atina kati ya biloko nae biloko yo sorti na kati ezali naturel donc ezali na hydroquinone te donc moko la rose na lingaka hydroquinone te donc en grâce beauté c'est du biloko ozali na 100 hydroquinone pour ni kosomba eloko ozana ya mundelo bikeza 100 hydroquinone mais au trust au nzimié mais mutu oya mboka nazo c'est le biloko ozali 100 hydroquinone mais ozondima été pour la ni les bêtes to stopper en auto nzima mo na biso mboka grâce beauté o c'est biso mafuta ya kitoko pour na poso na biso ebima kitoko boye donc ezali pour na grâce beauté o kotika la chocolat o kotika la pembe o kotika la mwindu donc même mobile nanga EMB apakola ka grâce beauté mais bota la teinture na ndenga za ka chocolat donc ezali teinture oyo lingi otikala nango grâce beauté akotika na yango donc merci beaucoup na grâce beauté ndo bonsi biso poso kitoko boye nzambe apambola musala na yo ekende liboso merci na bino nyonso bandina ngane bande to comme na suka ko bosa nteso ko moni ke vidéo oyo et c'est félicité ko aimer yango et ko sala ngai bien pe ko bosa na te ko sala abonner na chaîne na ngai ya la Rocho et ko sala ngai bien makasi ko bosa nte ko na na tu Congo na Sepela TV merci na ma boss brothers merci na mtolanda kangai wana tukutani à la prochaine Tinate et Kominatina bye tant on pas la foi de terre oyo ils ont ça la côté que le cause pas la foi de terre. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir ma casse na Sepeli, enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons la télévision à TNT, décodé à TNT, bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, bah Saint Thomas, collègue nanga bodo, il m'a PC la suko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur Sepela TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle.